Kofi Olomide yondo za ambassadeur ato ebike bato babanga kayote ozana passeport rouge bapesi lokola mokonzo ko contrôler rumba ya mboka na biso mais papa kote sa kimia na musique kote sa discipline chroniqueur to chroniqueuse a fingi musicien gratuitement asali analyse na yete bakanga ye nanu boni ba musicien bakomi biloko ya pamba bakomi banye bakomi ba salité liboso ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Pourquoi? Pour de l'argent. Vous croyez vraiment à ou en internet to a ou en Kinshasa ezana musicien ou à cause de vie ya chroniqueur moko en charge ko bandate peut-être à ko fungolelo banzila mais à cause yo en charge tango moko ya ba musicien na biso sali bolam on doit s'asseoir et parler. Si j'avais critiqué concert ya Fally Poupa non parce qu'il y a des choses, non, c'est parce qu'il y avait des morts, c'est parce qu'il y avait des familles qui pleuraient, c'est parce qu'il y avait même bah, interpellation il y a parquet vis-à-vis à mon amboka Fally Poupa. Si j'étais venu critiquer ça, même ceux qui allaient mettre na balibanda mboka wana ba Fally balinga baza déjà na ba prison bakoya ko la justification ya ba biloko wana après to zala ki obligé to ya ko sala analyse na yango mais pas ya faire gola. On dit merci Mukantombolo, c'était bien passé ingeta na sa de martyr bayiba ki moto zéro muibi to yebite na sa de martyr mutabukanak zéro mabukan ingeta faire gol na sa de martyr mutakufaki ingeta faire gola. Bravo. Vous voyez yangonde tozolinga elekana na musique ya mboka na biso. Il est temps de féliciter les gens. Vous savez, Ferregola, Fally Poupa, ils ont subi quoi, qui encore Fabregas, qui encore parce que Kofi a sa légende, Werason a sa légende, Jubin Pian a sa légende, Basi Baleki. Totika ba kotina histoire ya musique na biso. Bato tozo mona actuellement ezaba onatangi. Pourquoi fanatisme na haine elinge dominer na monde la musique elinge la tanzoto ela te bonga o biso moko to kokokate ko silisango o biso moko to kokokate ko kota pe to kata likambo ngo o biso moko to kokokate to silisa po to yeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Arrêtez de haine gratuite bisa musique na biso. Pourquoi vous fina musique na biso? Pourquoi musique na biso ça sous na valeur? C'est trop compliqué. Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, je vous aime, je vous adore. Je vous salue, nabako na bino nyonso boza na biete boza ebele pe bokozala ebele mingi pona kolanda émission na biso tolo bela nyonso. Merci beaucoup. Tolo bela nyonso lelo tozo sala analyse par rapport ya concert ya Ferregola Jésus des nuances Mukantombolo mwela mai. Lelo tozo sala analyse lokola banaliste tout. Lelo tozo sala wana nazo pesa lo sako pe ingeta na bagolo azu tu bipa nyonso bazali nazo pesa bango mbote pe basalamu na bango ebele makasi. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima ya caméra. Nazo pesa pe mbote na ba griffe tout ya monde entier commandant na yemoko number 1 le chef d'état-major ya ba griffe ya monde entier na pesier le sako pe na pesier mbote. Merci beaucoup ba abonné nanga. Je crois ça fait déjà au moins 2 semaines j'étais vraiment malade mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui ou encore une fois tous en bon moy. Ça fait c'est déjà depuis le 24 juin que Ferregola a sala qui concerne na stade de martyr. Tozo sala analyse par rapport à concert ya Ferregola. Analyse eza ko fingate.
analyse eza kochola te, analyse eza kopesa avis ya oyo en tant que mopanzi sango, en tant que moto oyo atelemaka liboso ya caméra kolobela yango. Merci beaucoup. Concert ya Ferregola elobisi batu mingi, pourquoi? Merci beaucoup. Concert ya Ferregola elobisi batu mingi parce que ezalaki concert oyo batu ebele ba négligeaki. Ça c'est un. Je crois Fabrice Mande ozo noté eza concert oyo bato ebele ba négligeaki. Ba croiraki na capacité ya Ferregola te. Bato ebele ba monaki ke Ferregola zana si a likoloti, a elokoti. Ba place on alingana seka makasi po esala ngama ba bien, son opesa ba analyse na ngama makasi. Prévenez que ba sponsor ebele, ba entreprise ebele, ba s'associer qui na Ferregola te. Pour soutenir un événement monene oya salaki. Il est là comme moko babosanaki. Babosanaki keno Ferregola aza mwana, aza moboko, aza musisa ya Wenge. Qui parle de Wenge parle de concert. Qui parle de Wenge parle ya ba foule imaginable. Jusque là depuis Wenge, peu importe combo ya batu ya Wenge babima, batikala ko échouer te, bakenda toujours liboso ya liboso. Waneze elema ya mibale, elema ya misato. Ferregola azali na voix, ali na talent naturel. Oh tata Zakomba, tata Nzambe apesaki. Bato baza zinga baseranda ki compte te ke muto toko betane lisolo to muto yo akobonga mapo akende kosala concert azali na tala ezali voix na ye kolo Yesu masi apesaki ye to tata Nzamba apesaki ye ezala za mosimi bakisi ezala zali momeli ba jamba ezala za momeli ba nini mais azana tala moko ezali naturel parce que tala wana ça n'a rien à voir na bakisi, ça n'a rien à voir na eloko moko. On est à 3e position. Nalinga okende malebe bo salanga kiteko makasi. 4e position ba bosana kike Ferregola déjà na base fanda elenda. Bagola bo fanda. Bisona bino tuzala elo moko boye bit ndako moko. Mais awezali kamwanda ko moko te, awezali kambu ya koloba keno to sakan analyse. Le 24 est comme raté, le 24 est commis. Fabrice Mande pas l'obité, ngape na lingina bima Thomas Sankara. Ya concert wan. Malgré nazana griffe, malgré nazana cameraman na ba griffe, lokola yemo ko number 1, chef d'état-major ya ba griffe. Après ça qui mitindo tous les griffes na stade des martyrs. Ngape na za cameraman ya ba griffe, ngape na caméra na ngana stade des martyrs. Wow. Fabrice Mande boa kila biso image sur place. Bongo todo ka. Tous les cas. Fabrice Mande, baima joano moni ezali maestro Fabrice Fabalose na kati ya stade de martyr yemoko cameraman ya Afro Congo #1 akendaki kozwa ba image na ya lobi na lingina zala nanga to manas ngamoko na mimone la mona misu makufa pamba te eloba nango lingala ba yankenga na zana nga yankete na ko fabriquer assez ko fabriquer bomoni image wana ezana place okolo bateke no il faut na bandela nanu kotala faut na bandela nanu est-ce que tonda ki to etonda ki te etondaki etondaki côté kotonda etondaki Ferregola Jésus de Niance ingeta toza koya nan to comité etondaki tomoni ba image etondaki
spectacle elekaki kitoko te elekaki kitoko ingeta Jésus de Niance. Tala olokotaka bato mama okomisiwa moto tina pona baninga bakomona bakokumisa kombo na yo wana na imbira ngoka na ndenga bagolwa bolimbisanga côté chien eleka kitokos ingeta Jésus de Niance parce que zongi saki bisonanu alobi naza mwana ya ba obakenda place kutunga moko en direct ya TikTok na yoka kinzoto malili eza place imba kinzembo ya Kinkester comme emenea kwa mambo molimo na pema na kimia place wana na yoka nzoto nange koti malili na yoki somo na nzoto nanga na yoki nzoto koti nga malili. Je me pose la question, je dis mon Dieu qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi ça? Mais ça c'est scandaleux, c'est compliqué. Mon Dieu, mon roi, je n'imaginais même pas. Mais le Messie, il était à hauteur. Il a dit, je commence par les aînés pour terminer avec moi. Côté chant, ingeta. Nasa de martyr, baïba kimoto, zéro mouibi, toyebite. Nasa de martyr, mutabukanak, zéro mabukan, ingeta feregol. Nasa de martyr, mutakufaki. Mutakufakite ingeta ferigola. Bravo. Vous voyez yangonde tozolinga elekana na musique ya mboka na biso. Tout le monde sait que nos dada taïfa azaka toujours pembeni ya jeune leader. Mais attention, tango moko ya ba musicien na biso sali bolam, on doit s'asseoir et parler. Si j'avais critiqué concert ya Fally Ipupa, non parce qu'il y a des choses, non. C'est parce qu'il y avait des morts. C'est parce qu'il y avait des familles qui pleuraient. C'est parce qu'il y avait même interpellation, il y a parquet vis-à-vis à mon amboka Fally Ipupa. Si j'étais venu critiquer ça, même ceux qui allaient mettre dans balibanda mboka wana, Fally balinga baza déjà dans la prison. Bakoya ko ça la justification à biloko wana après. Tous allez qui obligé de faire l'analyse na yango, mais pas ya feregola. On dit merci. Moukantombolo, c'était bien passé. S'il y a quelque chose, s'il y a des petites choses, et qu'on engate, parce que dans chaque organisation, ma bezangakate. Dans chaque organisation, ma bezangakate. Token élément ya souka pour ngana chité. Et ça dans un magazine. Analyse par rapport à l'événement à Ferregola. Parce que tout le monde qui est dans Taïfa, le qui est abonné à 100, 200 au Hollanda, et ça n'a tout toujours bien. Toké na cadre, il y a classement. Qui a tondi ça, qui n'a pas tondi ça? Qui est le premier, qui est le deuxième? Mais non, vous voyez que le premier, c'est Agana Moutoumoko. Moutongo, tu évites ceux qui sont des martyrs à Tchango Wapi. Mutango to yebite stade de martyr bamsusu bakamalo ba keno akamata stade de martyr a chango na ngomba e pa na ngomba ya banane ya ba coréen et sika kenda kozwa serpent ya dragon po kende kozwa kuna moto ezwa ya mbaka yo moyo kende kozwa stade de martyr pra kenda kotika ngo ezate to yebi nambe wana za wera son na ndenga bien na ndenga normal 200 000 personnes. Les capés va déborder, mais on va compter na billets comme ça 200 000. Fraude, on a coach à moi na Kingani, on a coach à membre de sécurité, bazala compter, c'est que ça va 250. Toké j'aime bien na papa chéri. 180. Deuxième. Kinkester quoi mambo. Oh là là, à l'époque 170. Ferregola 120. Dans le temps normal, Ferregola a joué dans la 4e position. Après Kinkester quoi mambo. Parce que Kinkester a joué dans la 4e position. Dans la 3e position. Dans la 5e position, Tozo a joué bébé Nabiso Chanda. Oya limo kabo eto yebate.
Na 6e position tozoya kozwa Fally Ipupa. On est à classement normal. Allez checker. Bola musana ba wei. Na 7e position toza kocha Papa Wemba. Moli mone pema na kimia. Na 8e position toza kocha Koffi Olomide. Il se reconnaît na 80 000 personnes. Na 9e position toza kocha Watanabe. Cela veut dire que parmi bato balongi et tumba ya stade de martyr Ferregola Zanakati. Alors synthèse nangeza ya koloba nini? Il est temps de féliciter les gens. Vous savez, Ferregola, Fally Ipupa, ils ont subi quoi, qui encore Fabregas, qui encore parce que Kofi a sa légende. Werason a sa légende. Jubin Pian a sa légende. Basi Baleki. Totika bakoti na histoire ya musique na biso. Bato tozo mona actuellement. Ezaba onatangi. Pourquoi fanatisme na haine? Elinge dominer na monde la musique. Elinge la tanzoto. Ela te bonga. O biso moko tokokokate ko silisango. O biso moko tokokate ko kota pe to kata likambwango. O biso moko tokokate to silisa po to eba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez des haines gratuites. Arrêtez des haines gratuites. Voilà ce que vous avez fait avec les musiciens internationaux inouïs. Vous n'avez pas soutenu votre frère. Vous n'avez pas soutenu votre frère. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de ça. Stop à la haine dans le monde de la musique. Bande konabiso ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Na kopé ça merci beaucoup na pasteur de la foi. Na yebité pourquoi? Parce que abomi moto moko boyekota ki na monde de théâtre. Mikolo bato ba pemi na réseaux sociaux. Mikolo yo aussi la belle vie et sili. Parce que pasteur afukamaki liboso etumbeli abimisima ya misu. Koffi Olomide yondo za ambassadeur. Ato ebi ke bato babanga kayote. Ozana passeport rouge. Ba pesi lokola mokonzo ko contrôler rumba ya mboka na biso. Mais papa kote sa kimia na musique, kote sa discipline. Chroniqueur to chroniqueuse a fingi musicien gratuitement. A sali analyse na yete bakanga ye nanu. Boni ba musicien ba komi biloko ya pamba, ba komi ba nye, ba komi ba salité liboso ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Pourquoi? Pour de l'argent. Vous croyez vraiment à ou en internet, to a ou en Kinshasa, et un musicien ou à cause de vie, il y a chroniqueur moko en charge ko bandate, peut-être à cause fungolelo banzila, mais à cause en charge. Peut-être à cause l'action c'est là, mais à fungolelo zela, attention. Parce que yépe anakatia ko luka. Tant que yo luka $100, yépa luka $10. Jour yozo senge $10, yépa luka munanya ubeta matolo, eh. Abedashu na becho matolo sunganga yozo luko bete matolo yepa zo luka beta mutu musu matolo c'est que mutu na mutu azo se chercher pourquoi bo détruire musique na biso, pourquoi bo bebisa musique na biso, pourquoi bo fina musique na biso, pourquoi musique na biso za suna valeur te. C'est trop compliqué. Je suis arrivé à la fin. Ce qui Fabrice Manda coach la biso image ya suka stade de martyr na ko clôturer pour na pesa bato na biso o nyoso balinga biso bambote ebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tokomina Suka wana bauti kolanda image ya suka ya Jésus de Niance. Félicitations pour l'analyse ya lelo. Jésus de Niance, ce que zana bakwa qui a mike, moi je ne sais pas. Tout ce que moi je peux te dire, c'est merci. Message pesé lancé na ba entreprise Oyo ezalakana li ponami. Lelo boko zala bozana ba client ebele boyeba ke parmi ba client wana bo perdre pe ata client moko. Pona acte au bosalaki, ce n'est pas bien.
est-ce que bino moko bondimaki que stade de martyr wana ekotonda na niveau wana bondimaki te. Alors merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra, merci na ba griffe tout ya monde entier, merci na ba golo tout ya monde entier. Biso ba griffe na ba golo toza famille moko. Soki eza na ba golo o bazolinga ba semer trouble entre ba griffe na ba golo bo stopper toza ba nanda kumoko. Soki eza na ba griffe o bazolinga ba semer trouble entre les griffes na ba golo bo stopper toza bana ya papa moko bana ya moko. Que le bon Dieu vous bénisse. Tokutani mbala suka mbala sima ezala kidada wa taifa bizubai.